na yoka ke mission na ye vraiment na yoki pasi pe mawa tangu Gabi Kiwaka azana pasi bat musu ba olobela ka mbongo tangu bat Gabi Kiwaka azan entre la vie ou la mort les gens déclarent le mbongo ya Gabi Kiwaka et bon santé ya Gabi Kiwaka yimoko pourquoi vous déclarez en goté mariage à Gabi Kiwaka ça 4 ans entre ye na mwasi na ye soi-disant mwasi wana maman Zizel soi-disant te mwasi na bala ouais. Bando ka baso défendre maman ma enfant azara malamu te di ma enfant na makamba bete mais bandana bandaki ko yoka ba coup de fil na ba émission o ezole bela sur Gabi Kiwaka na mwasi na ye maman Zizel ozoka c'est tout le monde baso bela kama be ya mwasi wana kutu papa na ngai na lobi la vérité mu contre nota Gabi Kiwaka c'est mon vieux que nota la Gabi Kiwaka na ndako mwasi na ye lo neza ka okanga mwasi ya Gabi Kiwaka azaka comportement mabe moi, c'est Gabi Kiwaka Azaka Makamoumabe. Ça montre directement que oui, moi, je suis dans Mabe. Nous avons besoin d'une vraie version. Oh, il s'agit que oui, Gabi Kiwaka Basala opération à Moutou. C'est ça. C'est ça. C'est tout le monde qui témoigne que oui, Gabi Kiwaka, ce que Solana et Makamoussou, on comprend dans côté. Ça montre que oui, Moutou, on a déjà opéré de Moutou. Pourquoi vous avez de la vie à Gabi, vous avez de la vie à Gabi? De la Gabi entre la vie ou la mort. Mais nous sommes d'accord que oui, moi si Gabi azui ndaku, moi si Gabi azui mutuka, moi si Gabi akangi bakati sur banque ya Gabi. Ça va payer quoi bakati bancaire no surtout wana. Mutuka wana au moi si wana azui. Et l'équipe vie à Gabi na cherté. Mushini ne pikara bino onyokola mutu na yo mobali. Onyokola muninga na yo mobali. Bibelobi mobali alala kinzamba lali si mobali. Azui mopanzi na ye moko ya gauche abimisa mwasali mwasi peton mobali la muki mobali maman adorabi tala mopanzi na ngai muto ko za toujours pembe na ngai pourquoi ba maman na biso ya poto bozo sala nga pasi makasi bo ngam na défendre bino non question madame Gisèle ozo faire souffrir mobali na yo po balobi ke oui vendredi olala na ndako olala na kati ya ndako te na kati ya chambre na hotel olala na salon vendredi samedi dimanche au point ni pona ba vie de prière soit disant avec le pasteur oyo asangisa ki bango na libala nzamba la basana nzambe nyoso tout o bozo sokisaka batu mitema bozo sokisaka ba nini bana nzambe mitema bolakela mama be makasi bino. Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment, quand il m'a causé au capote, pour la vie à moto, et ça va sauver, les enfants Nazana mbongo te, oya kosomba vie. Mbongo koto ya kosombela kalipa yeza pasi. Mbongo ya kobandaka kofuta, pona masumu na ngai. Alingaki ozwa ngo wabe Ngabezana mbongo te, oya kosomba vi. Mbongo koto ya kosalela provision kotiana ndako pasi. Mbongo ya kobandaka kofuta, pona masumu na ngai. Alingaki ozwa ngo wabe nasomba kantaba mobimba nasombaka ngombe mobimbe pona kende kotumbango pona zwa bolimbisami ya masumu na ngai pona masumu na ngai ndayo kufaki pona zwa bolimbisami ndayo kufaki merci pona bolamu yosaleli ngai Vraiment nazana mbongo te, oya kosomba vi. Mbongo kudu ya kofutelaka klasi ya bana pasi. Mbongo ya kobandaka kofuta, pona masumu na ngai. Nalingaki ozwa ngo wabie Nalingaki ozwa ngo wabie de partout ici Kabozali, bonsoir. Bonjour, ça dépend, il y a heure, répète, opportunité. Il y a Kolandanga, Lissous, na mukolo lelo.
Merci beaucoup parce que oza déjà wana olinga kanga osepela kanga na émission na biso la réalité de la vie publique. Les loto zongi kaka na casquette sous ba comédien, le etoye na sujet ya ba comédien. Notre frère Gabi Kiwaka entre la vie ou la mort. Pourquoi? Pourquoi? En tout cas, ils ont comment ils ont passé ma casse, ils ont passé sengoté. De tant que comédien n'ingaï parce que na komi wanga na casquette n'ingaïté. En tout cas, les lots épais si pas si ma casse koyo kan frère nabiso Gabi Kiwaka na ba état o wana tozo yo ka vraiment ezakito côté. Je dis merci beaucoup à mon créateur. Je dis merci beaucoup na ba fan nabiso nyonso na ba o ba komelaranga na ba o ba benga kabiso et surtout na ba o ba soutenir kabiso. Na ba vie de prière, ba o ba soutenir kabiso, na ba conseil, en tout cas ba conseil na bino ça me va tout droit au cœur et ça la kanga kitoko makasi pe lengi. Continuez à nous soutenir et nzambe wana akozanga kopambola bino te. Bo continuer ko tia kabiso toujours na ba prière, pe na ba calcul na bino otali bolobi ah na soutenir bango nanu na boye e ko sala kaka kitoko makasi. Émission na biso lelo tozolobe la vie yandeko na biso comédien o aza en danger alongwa na mokili ya Kinshasa kenda poto kala mais foyer na ye kuna madame o abala acha na ndaku nandeko na biso comédien o tobengi na komba présent comme présent na éviter notre frère Gabi Kiwaka et na sujet to partager lelo eza participer mawa Nandeko na biso toyoka ki kombo ke mama madame Gisèle moi si andeko na biso Gabi Kiwaka maman epesi pasi makasi de temps qu'une femme de temps que maman et puis ekoi kamera na moi de la femme pendant que tozo lobela ba comportement ya ba maman na moi de la femme comportement pe yo monyo ko afficher le mobali no abalo na mbongo ngwana vraiment ça n'est pas gentil et ça vraiment kitoko côté et ça dossier moko epesa ki pa na yoka ki pasi pe ya kolia lokuta te ya solo na yoka ki pe ya pasi parce que je me souviens tant au président Gabi azo voyager to tourna ka filmer à Souka ngana Gabi Kiwaka na la duchesse ya Cynthia ma fille na limité na banana Amelia des jours on attend à sisi tournage à Mathieu avion à Kepoto mais koyoka kende ko na biso a craquer a commis moi 9-6 pour na nini moi si ba mama ya poto ezalaka problème nini na mibali yango lelo toza awa papa Zuma rolongola ka bisakane awa mati poto boko belisa papa Zuma mutu et comme moi ça bengana ki et comme moi ça bokela ke bilo libanda eza kitoko te na cadre kaka ya moi de la femme to lukato changer maman to lukato changer tant mususu na ko changer na yo moko kokate mais senga aide ya Saint-Esprit parce que la Bible nous dit que c'est lui qui prie il est capable de tout. So comme mi vie de prière et comme mbongwana na kati ya mariage na yo et ko peso mutema munene ko supporter ba erreur ya ba papa mususu o bazala kanango. Merci beaucoup wana réalisateur na biso afongoli caméra na biso poto ba ko partager loko na ndeko nanga papa Zuma o tozani na plateau par rapport ya likambo ndeko na biso Gabi Kiwaka. En tout cas epesi epasi abi ma fa photo lobela likambo. En tout cas il faut to lobela ngo. Bonjour papa Zuma. Bonjour fidèles amis téléspectateurs Nyosoto, il y a Nouvelle Tendance Télévision. Fidèle Nabiso Pessousou, il y a Radio Nabiso FM Fidèle Tendance Télévision. Donc vraiment je vous aime beaucoup, hein. Vraiment je vous aime beaucoup. Naza vraiment n'a pas participé mawa, il y a ko message ko pe s'appelle sous ce message et ça papa Zuma le défendeur ya ba maman. Mais aujourd'hui, nous avons vraiment un misu pour notre dossier ndeko na biso artiste et comédien Gabi Kiwaka. Ils ont attendu moko avant na ba sujet oyo. Ils ont attendu moko benginga na poto pour na papa Zuma. Mais pourquoi ba makambo mususu ya ba vie ya batu boyaka koloba yango awa na TV. Na yebisa ki na ko répondre yo na moment où nous en plateau. OK, madame, je réponds tout le monde maintenant. Tolobelaka awa dos émission na biso titre nango ezalaka la réalité de la vie publique. Soki dossier ya yona mobali na yo, soki dossier ya yona mwasi na yo, soki dossier ya yona famille na yo ebombami en huis clos tokolobela yango te. Mais soki dossier na yo eye na TV, eye déjà na vie du public, directement biso tokozwa yango tokolobela yango. Pourquoi?
parce que est commis déjà dans la vue du public et tant boni déjà batunyo surtout et circuler yango bomoni net dossier oyo ya ndeko na biso Gabi Kiwaka. D'abord Gabi Kiwaka c'est un artiste comédien oyo aza na public déjà yebi déjà Gabi Kiwaka un artiste comédien qui joue bien à Komaka Kitoko à Sala Moussana est très bien. Moi na mobile onga na binga kay long moi na mobile oyo tika déception à défaut. Gabi c'est un homme sérieux. Na ebité ceux qui na poto ils ont 3 ou 4 femmes oyo ba ke ba mana Gabi. Lokola aza homme du public yango bomoni lelo toye na vidéo toye na problème ya Gabi Kiwaka na avis du public. Lelo vraiment nako simba ba point sensible na ba maman ebele ya poto. Vraiment je suis vraiment choquant. Bonne fête à toutes les femmes. Bonne fête na moi si oyabi que oui je suis responsable parce c'est une femme. C'est une grande dame. Oza moi si à solo bonne fête vraiment na yo ba maman nyo surtout vraiment bonne fête tika na vandi sambote émission lelo vraiment émission ba patron ya ba boss tika na vandi sambote na ngai na là où ça pose la confiance du chef papa na biso Vital Kamerhe là directement na moni le boss le jeune boss Daniel Massaro babi l'homme au cachot na pesi mbote passe za le mon vieux Daniel Massaro na pesi mbote na ngaso a le boss Abed Chou tika na fandi le boss Abed Chou mobala pembe ya libandi papa social na pesi mbote passe za na pesi mbote na le boss Eric Mandala le boss Eric Mandala vraiment na pesi mbote passe za na pesi mbote na le véritable code mboka salaka moko le boss Willy Moucheni code ya mboka le véritable code mboka papa na biso Willy Moucheni na pesi mbote passe za na pesi mbote na ngai na mon vieux Maboko banque yi maboko na ezaka Western maboko na ezaka Rau bank maboko na ezaka banque ya batebele mon fait tetenda ye maboko mbake vraiment boumé na ngoni na bino mama fa ba question ezali yo ba réponse ezali ngai. OK, merci beaucoup wana boyoki papa Zuma déjà koloba papa Zuma likambo eza awa eza likambo ndeko na biso collègue wasala théâtre Gabi Kiwaka o akenda potokala. Mais ba propos toyo qui vraiment par rapport ya vinde qu'on a biso so lekisa kuna na poto eza vraiment pasi makasi. Personnellement ngata ngona yoka ki ngo ba bengi ngai planète bolobela na likambo ya Gabi Kiwaka awa boye na bunga bi mama problème nini sukuna tala boye bo bandi ko expliquer nga makamdenge c'est passaka ba c'est passé kuna na poto en tout cas papa Zuma isala nga pasi makasi. Moi si na Gisèle comportement moko donc moyen té basala déjà mobile opération à mutu mobile akoma ko disjoncté ba bimisa ye na ndaku to ebite soka zo fanda wapi soki pe balobi soki zo fanda soki pa ndeko na je ne sais pas papa Zuma réaction na ko za ndeni na basi na poto nanu nzamba pambola ba ono surtout ba contact biso nzamba pambola ba ono so kanisa toujours pour na osunga biso ndi to senga bino kaka disungi na bino moralement physiquement financièrement pe na ba prière na bino sa biso malamu. Lobby vraiment na lalité na zo ba pela ba tebele maman Rebecca Moulamba na pesi mbote passe ça abina nga papa Zuma est-ce que okoki bokoki ko lobela dossier ya ndeko na bino comédien o ya za entre la vie ou la mort papa na biso Gabi Kiwaka o ya sepelisa ki batna ba casquette nyonso tout ozomona tango lobi na nga bon na la muki na 0h na lali 3h du matin. Pourquoi na lali 3h du matin? Na besoin de sonder ba émission nyonso lokola na za na Gabi Kiwaka esika mote na poto na yoka ba émission nyonso tout ya poto. J'ai essayé un peu ya ko yoka ba émission nyonso tout maman na ngai ndeko na biso moko mwasi na yoka ki émission na ye vraiment na yoki pasi pe mawa tango Gabi Kiwaka azana pasi bat musu ba olobela ka mbongo tango bat Gabi Kiwaka azan entre la vie ou la mort les gens déclarent mbongo ya Gabi Kiwaka et bongo santé ya Gabi Kiwaka yimoko pourquoi vous déclarez en goté mariage à Gabi Kiwaka sali 4 ans entre ye na mwasi na ye soi-disant mwasi wana mama Gisèle soi-disant te mwasi na bala ouais au combat no le bien na soki Gisèle. Est-ce que pourquoi bon moto et solo nga ba sebele à poto ceux qui zaki comédien ou comédienne asala kelo kwa bongo lelo chaîne YouTube ngaki yinda ba se onyo surtout na YouTube oyo ba sala ba vidéo ka so sa vidéo no ka mwana ole la pembeni toi va là-bas j'ai fait les vidéos toi va là-bas j'ai fait les vidéos
na zoba ya mwasi ya nini ya Canada oyo afandelaka bakomba ba comédien te koloba zoba kopinga te papa Zuma par rapport à moi de la femme. S'il vous plaît, tout ça moi de la femme. Moi de la femme est comme félicité ya batute. Un peu de respect s'il te plaît. Un peu de respect. Na mwasi oyo azobebi sa fille mobali, un peu de respect. Bafandela kaka kombo ya ba comédien, mais lelo tala siko nana asali comédien parce que ça mwasi ya poto. Na bandi ko yoka ba émission. Na bandi ko yoka ba émission lobby. Vraiment no ki participer mawa. Omoni mutu oyo azana bolamu, mutu oyo asala malamu. O bando comprendre même na ba coup de fil bando kota na ba émission na, bando ko baso défendre maman ma fa azara malamu. Te di ma fa na makamba bete. Mais banda na bandaki ko yoka ba coup de fil na ba émission oyo zo bela su Gabi Kiwaka na mwasi na ye maman Zizel. Ozo kaka c'est tout le monde. Baso bela kama be ya mwasi wana. Koutou papa na ngai na lobi na vérité mu contre nota la Gabi Kiwa c'est mon vieux que nota la Gabi Kiwa na ndako mwasi na ye lo neza ka okanga mwasi ya Gabi Kiwa azaka comportement mabe mwasi ya Gabi Kiwa azaka makambo mabe ça montre directement que oui moi na mwasi na za mabe siko piste onga na zofan des anini mobali oyo bobalani na ye boletane alliance bobalani na ye légalement Nzambe basa na Nzambe basa témoin l'état evandi wana Nzamba lola zomona bino eza mobali oyo yo ndimi amona lelo pasi po tika ki novana pa ya ndeko na ye madame Zizel nazana besoin na ye ba vraie version oyo esali ke oui Gabi Kiwaka basala ye opération ya mutu C'est ça. C'est ça. C'est tout le monde qui témoigne que oui Gabi Kiwaka soko solo na ye makambo muso aloba o comprendre en côté. Ça montre que oui mutu on a déjà perdre des mutu. Pourquoi besoin de la vie à Gabi te besoin de bien à Gabi? Pourquoi besoin de la Gabi te entre la vie ou la mort? Mais bien besoin d'accord que oui moi si à Gabi azui ndaku. Moi si à Gabi azui mutuka. Moi si à Gabi akangi bakati sur banque à Gabi. Vraiment. Ça va payer quoi bakati bancaire no surtout wana. Mutuka wana au moi si wana azui. Et l'équipe vit à Gabi na cherté. C'est ça. Et l'équipe vit à Gabi na cherté. Moi je pose toujours des questions à Bassia Poto. Mouchini ne pikarabino onyoko la mutuna yo mobali. Onyoko la muninga na yo mobali. Bibelobi mobali alala kinzamba lali si mobali. Azui mupanzi na ye moko ya gauche abimisa mwasali mwasi. Peton mobali ala muki mobali maman adorabi. Tala mupanzi ya mupanzi na ngai. Muto ko za toujours pembe na ngai. Pourquoi ba maman na biso ya poto bozo sala nga passe makasi bonga na défendre bino. Et ça quand moi ça poto salaki, moi ça poto salaki, moi ça poto salaki. Si qu'on a une question. Madame Gisèle. Ozo faire souffrir mobali na yo po ba que oui. Vendredi, olala na kati anda koute, na kata chambre na hotel, olala na salon vendredi, samedi, dimanche. Au point de pour na vie de prière. Soit disant avec le pasteur Oyo, a sangisa ki bango na libala. Nzamba la basa na nzambe nyoso tout. O bozo sokaka batu mitema, bozo sokaka ba nini bana nzambe mitema. Bola kela mama be makasi bino. Siko entre Gabi Kiwaka et sa femme Zizel. Et ça na pour mon ko on a pour on est pasteur et là qu'on est pasteur azo sala entre les deux personnes parce que na yo ki tan émission sur les cas garçon moko soit disant garçon moko a intervenir wana bo kize maman Zizete aza innocente mais yo ka sonde ba attaquer garçon na que oui az makamno surtout alobi na eza lokuta est-ce maman Zizel olinga ki format Gabi ya so bosane 4 ans de mariage en dehors de 4 ans de mariage on a Christian no bosane combien des années. J'espère que oui Gabi Kiwaka kolongwana na Kishasa ko ke na epoto maman Zizel peut-être ça qui parmi batu oyo ba cheki mbongo habillé ba sungaki maman papa Gabi akende poto so mobali wana oyo vandi na eta atakutu mobali ngwa sala mabe atakutu mobali ngwa sala ko infidélité mais ozondi ma mobali na yo comme na problème en mutu akufa qu'est-ce que vous allez gagner? Pourquoi ba comédie ba osibir makambuka ko yo ko oui pour na basi ya poto? Au moins une minute, pour ton message silence. Pour ton message silence, pourquoi? Pour ça, moi, c'est pour ton message qui est le coin. Mais ceux qui sont artistes et comédiens, mais ceux qui ont une minute, Internet, mon message sur fin de Léon. Ma maman YouTuber, nous sommes à la mission, qui pas mis bien à Bangote, les lots, on soit de ça analyse. Mais tu as analyse na Bango. Et ça, dans silence, pourquoi? Pour ça, moi, si.
Maman Gisèle. Nazobo vraiment que toucher vie na bino makasi parce que oyebi mobile na yo Gabi très bien. Et ça na mutu moko to ko défendre Gabi makasi ko leka yo Maman Gisèle. Est-ce que tu peux faire droit des réponses? Na ba émission surtout et salami. Ah salatin. Maman Gisèle, est-ce qu'on peut savoir vraie version to yo kayo penanu? Qu'est-ce qui se passe? Et là qu'on y est comme Eli Gabi. Moi je défends maintenant Gabi. Naza na casquette comme artiste comédien, on a zo mona muninga na en danger. Ndeko na mobile ya na danger. En plus c'est un Africain, pourquoi biso ba congolais tout ça suna mitema ya mawate? Maman Gisèle. Mobile oh ça n'est 4 ans de mariage, ya olana nembe tout moko. Devant passer en ensemble et là on y bolobal naki. Pour le meilleur et pour le pire. Mais le pire yango est comme Eli Gabi, on dit mi Gabi qui abi malibanda pourquoi? On dit mi Gabi abi mananda kuna yo, na problème. Oh ba sali opération na mutu. Je me pose des questions maman. Et là qu'on y ne pousser Gabi ba sali opération mutu. C'est ça. C'est ça. Vraiment c'est choquant, ils a pas si vraiment makasi. En tout cas, tous à la rana bolingo ya bonzambe. Ezo pesa mutema pasi likambo ya frère na biso Gabi Kiwaka. Ti ndeko na biso akoma ko disjoncter bongo, ba oloba mama kambu on dit réseau yebana te. Do wana déjà za ke muto azo kufa déjà. Nena le belano hein. Non mais le mot. Famille papa na biso Gabi. Na yoki soit disant famille papa Gabi, ndena yoki bango. Ceux qui bazana Kinshasa nouvelle tendance c'est on a pour na bango to yamba bango famille ya papa na biso Gabi na ki pa que oui papa na bango ça qui voice ba propos o ba bazo tenir mingi na famille ya papa Gabi bazo landa ka ba bien ya Gabi mais bazo landa yimo personne te mutu oyo aso oyebi congolais anini tango bomoni mutu na se alali azo saigner olebo pangwisa makila. Boke ne ko arrêter na hémorragie ou ezobimisa makila place makila ezobima. Papa Gabi azo nyo comment? Famille ya papa Gabi, est-ce c'est vrai bino bozola ndeba bien ya mwana na bino? Bozoluka divorce entre Maman Gisèle na papa Gabi. Bozola ndeba bien ya mwana na bino atika kike oui Maman Gisèle azwa ki lopango, Maman Gisèle azwa ki mutuka, Maman Gisèle abotoli boye. Ba compte bancaire no so ya Gabi. Est-ce bozola ndela vie ya mwana na bino Gabi? Ceux qui famille à papa Gabi Bolanda besoin Kinshasa. Nouvelle tendance c'est ça on a pour Nabino, tout ça on a besoin Nabino. Bon après c'est vraie version. Il y a souffrance à Gabi. Obi ça me fait moi, obi na yoka passi. Tant comédien a souffrir. C'est ça. Bon obi passi ni nte obi soto yokaka. Na ko koma ba film. Na ko convaincre bino to vendre sanité manabino. Maman Gisèle na zongi na ne pa na yo. Et là qu'on y ne poussé yo. Soit disant ndeko na yo mo Maman Gisèle abenga ki na téléphone pour na ba ke wingi ya zan ndeko na yo. Na yo ki parole moi lobi, bo kabane dana Gabi ça fait déjà longtemps. Lelo mobali na yo azo vanda et pas ya ndeko na ye. Maman Gisèle. Mobali oyo ya yo oyo bimisi mbongo na ya bali yo. Achie yo na ndako. Soit disant au sambelaka. On dit mwana mobali wana akende ko souffrir libanda. On dit mwana mobali wana akende ko mona pasi. Muto abengamaki mobali na yo. Pona nini maweza soute na kati ya mitema ya batu? Pona nini maweza soute na kati ya mitema ya batu? Muto azo préféré aboma mutu pour a hériter ba bien na ye. Ozo préféré Gabi Kiwaka kufa. A loko a comme na problème à mutu. Aza sous important na société. Loko basala ki opération a comme biloba lo baza sous important abima kende ko kufa libanda. Pour yo hériter ba bien wana. Est-ce que tu es sûr que oui yo okotika la libene oko vivre longtemps Maman Gisèle? Pourquoi basi a poto boza suna mawa ya batute? Lelo mibale bele baza ba victime ya ba mama bela poto. Nzamba pambola mama no surtout ya poto.
oya respectera mobali na ye malgré ba mabe ya mobali na ye malgré mobali na ye zo faire souffrir ye malgré pas o mobali na zo faire souffrir ye mais ya tiaka tolo na se pour na osemba kan nzambe batela mobali nanga nzamba lola mona o mama ata lelo mobali azo nyokola yo ata mobali azo monto pasi yaya silence en nzambe za absence na ete nzamba zo yoka yo nzamba za besoin mona bolingo nzamba lola pambola mais bal ala ke la mama be mo mwasi nyoso tu ya poto oya nyokola mobali na ye mobali na azana malili azo nyoko mazana pasi na motema bazo ba bien surtout ba pesa o mama yebaka yango okomona bola muté. Mais papa Zuma so peut toquer to zo to ka ineti présent de vos ça en poto présent de vos c'est qui likambote par rapport à Gabi parce que bazaki ba onya son groupe évangéliste parce que ceux qui les longs na voyager na zana mboka mo bo Tanzanie et que na oki ke Zuma za a ou bien na Amelia za wazo souffrir. De temps que des konanga comédien musala moko faut se déplacer na ke ko compature na e que toujours qu'à présent de vos réactions mon côté c'est pourtant de présent de vos azara tout temps na poto do moya lande la dossier en exact. Mais c'est félicitations à président Douche Kapanga au taille kobala na mwasi na ye j'espère que oui afa babala na baboka ba photo ba bêtise mo elobama ka na zaka parmi bato oyo benga Douche Kapanga pour na bisa ekolanda yango te vanda na mwasi na mutu na vie na il est passé. Tant Nathalie mariage à président du Kabana, na président de Voss Baobina, na moni bande que belé ba président Zigou na pesi mbote pour tous années pena kini na pesi mbote pas ça. Mais na yo qui passe normalement ba message oyo mutenga bisango za président de Voss. C'est ça. Vraie version ya souffrance ya papa na biso Gabi Kiwaka. Président de Voss pas parmi ayebi malheur, ayebi pe source. Mais pourquoi pas faire silence? C'est ça, c'est ça. Na somi ton ma question. Pourquoi les comédiens nyonso tout ya poto ba faire silence? Na moni awa en solo, auti ko réagir. Ndenge président na biso nani gouverneur de la ville nani Jantini Ngobila a bengisi muto mukuso na mwasi oya sima minena na obasala basala ba bezi na mukutu na mukuso so baza so za nduku so za na moni en solo a sepela ginte parce que biso peut so ko mwasi ya munene bongo tuza ba karini ya mado baza tuza ba mama fille ya baza tuza oyo ba mama top baza so ko ziba tani kuse bongo tuza ba kela baza tuza na ba nani baza ba DJ bazali. Pourquoi ndako onga na saleli salité to na kata ndako nanga ozobenga voisin ya longo la salité wana monte ko finganga. C'est ça. Par là nazaki na côté là qui en solo na comprendre que oui azaki na passion parce que salité za na kata ndako na pourquoi ozobenga voisin aya sala nini campagne pour balongo la salité na mboka na. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Je vais te comprendre. Mais pourquoi ba faire silence? Na dossier ya papa na biso Gabi Kiwaka. Obo moni ndeko na biso na zomi tu na ba question. Est-ce que ba comédien on a surtout bazaki na problème na papa Gabi Kiwaka? Ou bien nini président de vote zaki parmi bato oyo. Baza na vérité ya Gabi Kiwaka. C'est ça. Malgré président de vote ça na famille na ye, asapi na makamuna na misana ya zo sala. Mais ayebi quand même Gabi Kiwaka pour ba wuti groupe moko. Président de vote. Vous êtes vraiment un chrétien. Vous avez mon ensemble. Vous avez besoin de faire réflexion. Qu'est-ce qui se passe dans le mariage à Gabi Kiwaka? Vous avez besoin de vérité. Et là, on est pour ça qui Gabi Kiwaka va nous saler l'opération Moutou. Et là, on écoute la Moutou, quoi raison? Exact. Attends, moi, si à Gabi Kiwaka, le loi est na TV. Oui, Aza innocente. Na tu naka biso ba comédien. Pourquoi mawa esili biso na mitema? Tango muninga mususu azo souffrir, ba mususu ba loba azui apusa. Yebonga kaza la bongo. Ah, yaya. Mais il faut tout d'abord intervenir. Il faut pas que sengi ba bande kono surtout ya poto ba comédien surtout ya poto bo intervenir na dossier papa. C'est ça parce que ba comédien belé na poto. Ngai so na sangi na facilité ya ko ya poto. Kaka ndena aussi sa émission le nanga na côté maman demande à visa na ngai. Na kende ko yeba qu'est-ce qui se passe? Au moins na dossier ya nani na ndeko na biso Pierrot Ndombas. Na ça le seul comédien obi batu no so ba secteur na dossier ba comédien. Au moins ba passer so ba komi banga. Parce que derrière makambu ya Pierrot Ndombas,
Et ça, il y a une bombe, oh, ba comédien, ba prophète, ba passé, ba mandé qu'on prépare, ba bête sous bombe dans le monde, ba comédien. Ba bangi se passe, ba monique, oui, zoom a dévoilé ba secret. Qu'est-ce que moi j'ai gagné? N'a aucun pas un dégon à Pierrot, ba combien ça vie naïf de couple, vous à défendre. Mais pourquoi ba comédien au bon à poto? Vous savez qu'on défendre papa na biso Gabi Kiwakate. Et pourtant vous êtes belé. Vous êtes belé makasi. Vous avez na bino surtout comme na YouTube. Na moni ndeko na biso en sur le sol na Karine Mokonzi. Est-ce makambo ça na Karine Mokonzi? Et so bakisa nini na vie ya comédien. Na la vanda awa makambo mingi na robela ke za vie ya comédien. Je défends des comédiens malgré na sa victime, il y a ba film na bango ba tchala sungaité. Oza mondi mona bango te ba mais na sa victime. Peut-être ya ko ba vérité musu on a so bimisa awa. Yango ba so vanda ka awa ko ba ke oui, ya ko mo dévoiler ba secret surtout finir na ba film. Et le koni ni bino bo tant muninga muso na pasi. Qu'est-ce que vous gagnez tant bozo ba ke oui to finir to benga question na ba film te. Liwa eza pour nzela na biso surtout. Maman Gisèle, na songe liyo poto sa émission. Technique dans ce comme une souka. Maman Gisèle, si c'est réellement vrai, aux amours en anza mende qui soit disant vendredi, samedi, dimanche là dans la carte chambre là dans la salon pour notre château, c'est pour nos sambe là. Non, c'est faux. Maman Gisèle, tout ça a besoin de yoka que oui. Aux ongi c'est li papa na biso Gabi Kiwaka biloko na yini surtout malgré état oya sanango. Ce qui a solo ça moi dans ensemble. Pe pasteur oya benira ki mariage. Et l'homme avant qu'on en passe. Et l'homme on a zotuna. Importance ya ba parents za la kanini. Ba parents bazawa piti papa na biso nani Gabi Kiwaka na maman na biso c'est bazondo ngwana wana. Ba parents bazawa pi yango parents oya za meilleur parents za parents oya bi parole de Dieu. Amen. Pe oya banga nzambe le comme konzipe mobix na ye. Ba pare belé lelo ba mbongo na bango eza ba mbongo makila. O tiango na mariage na yo e baby suffit de couple na yo. O tiango na mariage na yo o komi ko bota bana bizengi lokwa ba pululu. Ozomona. Important c'est ba pare zakini na mariage yo. Ba pare ba sa wapi. Maman Gisèle, muto za libanda so nyo koma. Oyo ba sali opération mutu Gabi Kiwaka asa mobile na yo. Malgré ma bé parce que nabi ke oui muto asaka mutu. Ba bibi ba bota kité. Ba bota ki pété ça fait 4 ans. Malgré ma bé, il y a Gabi Kiwaka. Mais il y a Gabi Kiwaka sana bolamu. Il y a un bolamu qui est pour ça qui yo. Peut-être au sunga Gabi Kiwaka lungwa kishasa qui est poto. Bolamu ya Gabi Kiwaka yango est pour ça qui yo. Au balana Gabi lo ke oui, to balana pour le meilleur et pour le pire. Ba maman nyo so poto. O bokomi ko ça ba vengeance contre ba artiste comédien. Il va que oui, muto sa ni vengeance wana aza être humain lokola yo. Pe ba sala ki mutu wana na mupanzi na yo maman. Merci beaucoup, merci beaucoup. Eza dossier moko et puis si pas si papa Zuma vraiment azana passe na mutema même temps on a peine yoka ki dossier na vraiment et ça là qui nga passe et dérangeant qui nga ya comment fait-il ma wa esili na mitema ya bato moto azo privilégier ba matériel qui a privilégié bon moya mutu en tout cas de temps que maman de temps que tozaka kana moi de la femme ba maman poto misusu bozo sala soni bozo sala soni makasi na landa kamuna papa Zuma lobi muke importance ya ba parents za kanini ba parents mususu bazana bazaka ba parents mo tianga parents na bino par rapport à loyenge mais tangu tempête ya kana kati ya mariage au moins utilité ya ba parents eza lisusu te ba parents na solo eza ba parents o ba yebi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur eza ba parents ba yo kaka souci tangu tempête ya couple koti à quel côté à moi si ba prier ba luki nzambe ba parents na solo eza ba to tangu tempête ye aisho toko ta prière beaucoup de prières bo bandi ko prier et nzamba pesa ba directif ndenge nini foyer e ko kende pe couple ko kende en tout cas ndeko nanga Gisèle et sali pasi ce qui réellement vendredi ti dimanche 3 jours wana olala kana salon pour na ozana présence nzambe oui nzamba pambolao mais ce que ça la quand on a ba intérêt mususu il s'appelle le Dieu des vengeances nzamba rando aba jeté ya ba blague kutu te tango zo sala o ebatama nzambe ye moko ayebi ndenge nini na kosokipe no pe ko se venger na yo
En tout cas, merci beaucoup na batu nyonso babenga ki biso pona kointer. Soki famille ya papa na biso Gabi Kiwaka baza na eloko koloba, le plateau est là. Boya to lobela likamba muninga. Pourtant Tabita kufa kilini la kisaki ila musaki Tabita koloba ya batu, ko se lamenter ya batu. Nzamba yoki abi Tabita kufi et c'est là qui Tabita azonga na bomoyi. Ce qui peut te lobby lelo na kishasa to bandi ko tiena ba prière, to lobeli likambo oyo. Peut-être ndeko na biso Gabi Kiwaka solution comme on en a déjà na poto. Bandeko nyonso bokenda na poto ya basi pe ya mibali. Gabi a un problème bolobi nini relation eza nini papa divorce réaction no eza nini par rapport à Gabi en suluzolo la duchesse Duce Zigura bozana poto bozoloba nini aimez-nous vivants s'il te plaît. Gabi azokenda en tout cas eza pasi makasi merci beaucoup. Toshite na biso na émission alelo en tout cas eza passe na koka vraiment olobate parce que na kamawe matanga makasi étant que comédienne na babiloro mosusu zo komela biso ba comédien zambazwa ka contrôle Papa Zuma liloba suka par rapport à émission alelo photo clôturer. Merci beaucoup. Na pesi mbote na ba o no surtout balandi biso to senga toujours continuer toujours ko yebsaka batu to prendre conscience ya makamoni to sala. Ba comédien surtout bosala comme na WhatsApp et maintenant vivant ou bozana poto bolande la dossier ya ndeko na biso Gabi Kiwaka malgré mabenaye malgré ba défaut naye mais asaka être humain na pesi mbote na ba ono surtout balande biso bonne fête na ba maman nyon surtout maman soki na les motema na yo na ba propos na ngai bo supporter nga donc ngai na ko senga nde pardon bo supporter nga parce que ezaka nde bongo na pesi tika na vandisa na pesi mbote na là où ça pose la confiance du chef papa na biso Vital Kamere mon vieux Daniel Massaro na pesi mbote pasoza na pesi mbote na le boss Abed Achou na pesi mbote suna le boss Eric Mandala na pesi mbote na ngai na maman Geneviève Kisoka autrement dit na pesi mbote na maman Elodie la maintenance na pesi mbote na mon boss Willy Moucheni le véritable code mboka na pesi mbote parce na pesi mbote na maman Elodie la maintenance escani na zoka ba chemise donc appelez toujours nous sommes toujours là toujours senga na yo muto bolingo yo muto lingo sunga batu yo muto lingo liana batu yaya sunga bandeko na yo donc bosambela rapé pona biso ba émission tout ça o tozo ba attaque ya makasi merci na bassin na nzambe nyonso to bobenga biso pona ensemble pona biso na ko sisa émission te sans na lo ba merci na le boss métier noir papa Alendele ou quand même azopesa biso confiance ya kopesa biso plateau ko partager ba message on abino merci na ba on surtout baninga biso pe bonne fête na ba maman surtout merci na équipe technique mobimba oisa kiwana merci vraiment tout monani na mikolo oisa likoya merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Wana toshite to komi na fin émission na biso na senga ka toujours ba soutien à lolenge nyoso mais soutien liboso onga madame Espérance na linga ka kosenga ezana na liboso intercession intercéder pour nous. Vie de prière, et c'est très important la vie à bateau. Et soutien à Mibale, et ça finance. Ceux qui nous ont touché mon thème na yo, ou ba robé ngabi ceux qui ngai nazo soutenir yo na 1 euro ou bien 2 euros, o la takaboye, o zala raboye et ko salanga kitoko makasi. On a l'andara de konanga Sankarabi, so nzamba tunyo tu étais dans le monde. Est-ce que tu es Kabi? Merci beaucoup. Ciao, à la prochaine.